Voilà, bienvenue sur Bolocook officiel. Bonjour à tous mes abonnés, bonjour à tous les Abakouk, à tous les Gaulois du monde. Bonjour Nabino. Likez cette vidéo, partagez, commentez. J'aime et belé s'il vous plaît les Abakouk. Je vous aime tellement. Bon, mon hier, Boloko a retiré la bino titre normal. Borota la té. Elle n'a pas maman na titre ma bé. Bon, comment yo tchaka ba titre ma bé ne borota la. Pardon, bon, sungaranga pe. Botel la vidéo si bon moni titre malamu bino ka so bon moni titre mabene boza intéressé nango so bon moni titre malamu boza intéressé nango te soki bo continuer benga pe na ndotela nga titre mabe ba o ba rota batali ba o ba rota te ba chiki toyo kana. Voilà, merci beaucoup à toute l'équipe de SB, merci Nassi Labissa Louye Moko l'impératrice, je suis de mon cœur, merci à tous les Abakouk du monde, je vous aime tellement, que mon Dieu vous bénisse, bisika bozolio, puis merveille nabino, tozo continuer ba feti merveille na Babakouk nyonso ya Sila Bissalou. Voilà. Maman Alambi biloko ebeli tolie déjà jour à liboso. Voilà. En tout cas, Babakouk, merci Nabino, mais bon, la film était. Hey! Boyebi ke biso na 9h du temps, to comme a déjà na baou. 70 000 et quelques de vie. Abakouk, fungola misu, bozota la film était nini. Pardon, n'est qu'au sensibiliser bino. Abakouk boya tota la film s'il vous plaît. Abakouk boya tota la promotion ya Mams Nabiso. Boya ko consommer film Abakouk na bengi bi Abakouk nyonso bolingara Sila Bissalou. Total la film wana to sa Mams ka manka kibiso pendant 2 mois. Toi bisa Sila tozaki dans zala ya biloko na ye. Veut dire que nde beli be photo li yango bien na ninga rosara na te. Abakouk azanga d'accord avec vidéo. Abakouk azanga d'accord à partager, à commenter. To consommer film na biso to tika ba temps morté ba temps vite. To consommer total la film na ninga rosara na te na beng ba Abakouk nyonso. Boya total la film puis hier toujours total la film kobo sanati ya s'abonner kobo sanati ya partager on a Facebook na biso kobo sanati to partager film ya Sila Bissalou Sila chou de tous les Abakouk Abakouk. Voilà, je vous avais dit que na kati ya SB Sila zara toujours on a pour se prendre biso Sila za toujours on a pour ko la biso ba innovation Sila za toujours on a pour ko créer. Comment je parle de Sila Bissalou dans un esprit de créativité bon même on a ninga ba polémique d'orchestre boloko 2023 naza ko continuer roloba na ma musique polémique naza mais na makambo théâtre ya SB na boy na nga polémique nazo ya nazo lobela Sila na ngai nazo piquer na nga mutute na boy hein pona malika mnengina loba ya DSO na koloba e koma ko bwakeli mutu na bwakeli mutute s'il vous plaît bandeko na nga to se comprenaka na boy na nga polémique. Si c'est de mon cœur Sila Bissalou lobby, je pense toujours à vous les Abakouk. Je peux pas vous laisser comme ça natika bino sabo mona mutu asika. Bato ebele bo mona ra Mama Jeanne, bozo tuna Mama Jeanne ya Sinar ka tourna na kata SBT. Sila lobby non, les Abakouk. Moi je suis partout. Na problème na mutu te. Na surprendre bino na surprise muneno si la salibiso ya kozwa Mama Jeanne le pasteur parce que Mama Jeanne azali pasteur Mama Jeanne azala prophétesse batutu bayebi na vie normale na ndenge ya solo le pasteur Mama Jeanne en tout cas Abakouk to yambaye to ebisa Mama Jeanne azala bienvenue parmi nous les Abakouk to ebisa Mama Jeanne tozala qui vraiment na besoin na yo to pesa pe Sila Bissalou merci ndenge ya penser la biso Mama Jeanne batumi botu nanga misusu bolobi Mama Jeanne wapi na ba 3 photos na bandi na Sila après Sila na tie DS après DS na suki na Mama Jeanne en tout cas Abakouk boye to yamba Mama Jeanne s'il vous plaît. Abakouk tout ya monde entier yamba Mama Jeanne yebisa ye to yambi yebiso Abakouk azala bienvenue na ndako wana ya Sila Bissalou ezala mbala liboso te ya suka pete to mona kaye alemba biso te tout le film autorisé na Mama Jeanne besoin Mama Jeanne a répondre à biso Abakouk a toqué na clavier commenter yebisa Mama Jeanne azala bienvenue. Voilà, likez la vidéo pardon beaucoup de j'aime beaucoup de commentaires s'il vous plaît. Nga bakana nga tenga ba fina nga te toile nenge pela partout. Ato siko lobi ke siko boloko ko kota tu te trompes na kota nanko. Nga na le roi fourmi. Plaso bobi non le kate non le kananko. Toke bongo.
Donc, Abakouk like vidéo, partagez yango, tinda on a bande qu'on a poto yamba maman Jeanne, boyebi que je suis la seule, oyo, nazalawana, excusez, to yamba batu asika, et ça la rabie batu wana ba mona rad, boloko kwa yamba kibiso, boloko ba miso asina yambi ba on te va déclaraka. Boyebi que herba sara grâce luzo le RR na SB na yamba rete grâce luzo la déclaraka, boloko ko yambi batu nyo son ngaite. Or que na sala rangote na nko te za ko bossa na pe un moment. En tout cas, na bengi bino nyonso boya koyamba Mama Jeanne. Voilà, toye na kati o na français balobi au milieu. Moto bino bomoni na kati wana botu na bolokoko azanani yo Baba Cook bino bozaka très fragile boya to yamba déesse la déesse wana balobi déesse oazalaka epai ya boziana bozo ebali lisusu bato bayebi déesse Déesse qui le lote, déesse wana déesse. Mukanda, ce Mukanda, le nom m'échappe wana. Donc, si la Bissalou a pensé na déesse. Azali star, musicienne, il y a moi si, Otebi Kayembaka tellement bien, mais le si la Bissala lobby non. Déesse, il faut jouer na kati ya SB. Donc, veut dire que si la zobi misa ba talent, ya ba actrice, plutôt ba musicienne, na ba musicien. Donc, si la zoya kobi misa ba talent na bango, parce que la plupart, il y a d'autres musiciens, oh peut-être, aïbi ko jouer, mais avant une occasion, on a été. Le lot de mon idée, demain s'il a pu penser à Cindy le cœur. Ayebi n'a qu'à jouer très bien, mais à ce va place à exploiter talent na ye wanate. Et puis s'il a pensé na déesse, à lobby, Baba Cook n'a la paix à devoir, n'a la zamo lakisi, n'a valu maîtresse. Ya mukolo l'équipe bango. Il faut na yara na pesa ka devoir à domicile batuba ke na ko travailler yango na bandaku alobi lelo na pensé na déesse musicienne oya yembaka tellement bien à sala ba succès n'époque yoto yebi boziana ba yem ensemble na papa na biso boziana lelo si la bisala lobi na longoli déesse na musique na memi déesse na art tala niveau Abakouk like toyebisa déesse kaza la bienvenue parmi nous les Abakouk. Tout ça ba like belé s'il vous plaît, commentez. On doit dire à déesse que Azali la bienvenue parmi nous les Abakouk. Tout monde en tout cas maman déesse qui m'a bisoté pardon la voix du peuple, la voix de tous les Abakouk. Maman Desko boy bisoté, tomono lisusu. Si la zo continue toujours qu'on ça la biso ba surprise. Si la zo continue toujours qu'on koe la biso mara mama lam o ezalate. En tout cas, actrice ya boy to ebite sera routa wapi. Si la longoli DS musicienne, a comme si DS actrice comédienne, t'as la niveau. Et puis moi c'est carnérol n'a très bien. Ah fila, merci na ba surprise. Oyo, o salara biso Baba Cook na yo. Merci na ndenge ozara toujours wana pour na ko répondre na ba posa ya Baba Cook na yo boyende tolingi. Abakouk yaka koyamba DF tolo bane ya azala bienvenue parmi nous tolingi e mingi SBS Zalanda kunaye sila Zalande konaye bande konyosa kutiwana bazala famille na ye. En tout cas nous t'aimons beaucoup DF nous les Abakouk tozana besoin na yo encore. Merci Nandego petit biso le meilleur na yo na film oyo toko découvrir yo DF Mambezero Yinda si la bisalou la maman de tous les Abakouk ouais muta la biso ba surprise au caillou oza la seule actrice comédienne oyo zo komisa ba musicien ba koma ba Barter azobimisa ba azobimisa ba donc moni ba biloko za caché kati na batu si la bisalou azobimisa. En tout cas merci na Baba Cook nyose ya monde entier, merci na bino bolingara bolokoko, partagez vidéo partagez titre na nga na rote beto libakute parce que si on a titre solo bota la vidéo te
d'abord supporter ka Koko Sananga wana na linga bino mingi. Je vous aime tellement Abakouk. Partagez cette vidéo. Commentez. Na lingi bino ya trop. To ya mama Jana DF. Et puis na souba ozo komato yambi bino. Okomi merci Sila Bissal. Comment ça n'a raté? Ozo komato yambi DF, to yambi mama Jana. Okomi na souka. Merci Sila Bissal. Parce que Azali Mouto a sepelisa peuple congolais. Azali Mouto a répondre. Na ba besoin tout oyo population na ye Abakouk baza ko senga. Et merci Nabino tokutani bongo. À la prochaine.